Ebandeli ya poso elamu na bino nyonso na ebike bozali ebele liboso ba poste télévision na bino pona kolanda Mag FM magazine mais ça toujours kopesa bino basango na lokota ya lingala tika ete tata Nzambe mokela likolo na se Nzambe ya mvuluzi kimbangu Nzambe ya mpongotolendo a continuer toujours ko batela kabino. Botika to fongola Mag FM ya poko lelo ko ebisa na binote le général Blaise Kilimbalimba bakisile double vitesse ya turbo ayeba kibongo ko kita mopanzi ya pompage ko averti bandeko ba misana ko teka kana babalabala to pena banzela to pena bakati ya ba prince bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Gelore Muya. Général ya la police congolaise Blaise Kilimbalimba akitaki mokolo ya lelo na pompage na commune ya Ngaliema pona kosolola na population ya kuna oyo bakomisa balabala wenze. Le général Blaise Kilimbalimba ye abetaki sete na kolobake esengeli na population bateka lisusu na balabala te parce que yango ezali kokoze ba accident na bambouteillage kasi esengeli na bango bakende na wenze bisika wapi leta congolais atonga po na bango pe ye abakisaki na kolobake alingi lisusu komona peuple congolais koteka na balabala te. Sando oyo babengi marché pirate na lopoto wenze wana eza pirate na sens que ezali offrir insécurité routière soki motuka ekiti ezangi frein na ndunda oyo bayaki koteka na balabala akotekaka yango libela akotekaka yango lisusu te mpona bolamu na bango moko tokiti apo mpona koprevenir ke balongwa bakende pa mundele mboka alukela bango wenze kasi na balabala te parce que na balabala ba conséquences ezali lourde ezali fâcheuse. Voilà pourquoi tu es là PCP na ba bazali ko décharger to sensibiliser bango ba camion était à ciment pour la dépôt aye à décharger ciment na butu police za botal atiki yango na kati ya dépôt zate ay ko telema na balabala camion remorque atelemaka esika nyonso te meme na bamboka mosusu lokola wa place na ya ko telema zate akotelema te. Yango tokosenga na population congolaise koteka ezali mabete kasi koteka na balabala yango ezali mabe makasi esengeli na bino bokende na bawenze bisika wapi leta atonga pour ke boyeba na kozala na sécurité po boteka na kimia nyonso. Libota oyo bauta kiko tumba ba parents na bango na élection ya 2018 tango président Fachi azwa ki bongo bokonzi kasi bana wana batikala ki bazali kotanga te bazali kosenga toujours na bakonzi balukila bango solution to pe bakota likambo na bango bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Rite Dinanzei. Libota oyo bozali komona bazali na mawa esengo ezalaka te po ete babungisa mwana na bango ya mwasi ya mokolo oyo azalaki na libala na quartier Ndanu liwa ekomela ye après avoir kosepela na alternance démocratique oyo mbala liboso et proclama président Félix Antoine Tshisekedi comme élu ya élection ya 2018 esengo na ye elukela ye liwa bato ya mitema likundu batia moto na ndako na ye azika elongo na mobali na ye bango couple wana batika ba orphelin mibale oyo kino lelo basali 3 ans bazokotanga te po batikala na koko na bango bino moko bolanda histoire makoki ezali te koko akoli aebita kosuka wapi na bana oyo po amona kutu ata ba obsèque ya mwana na ete. Nazali na message ya bitike mibale oyo naza konyokama na bango nazokoka lisusu te na age oyo bana oyo bazotanga te mama na bango akufa liwa ya pasi ti nazoloba na okoka te tellement pasi eleke ya liwa ya mama ya bango ezalaki na kanisi le 19 janvier tango bapubliaki Fachi azwi bokonzi lokola baluba nyonso basepelaki ye pe alaki
parmi baluba oyo basepelaki mwana moke na age ya 23 ans nakanisi na age wana atiki bana mibale atikelinga bana mibale oyo akufaki ka ndenge bazalaki kosepela ke Faci abimi bokonzi bango baluba bazwi bokonzi tango akoti na ndako alala azalaki na ndanu batumba ye na kati ya ndako le jour oyo akufaki na nakanisi information nazwaki na 3 heures na 5 heures bamemaki ebembe na 10e rue tango bamemi ebembe na 10e rue batu bamemaki ye na mama ye mo ezalaki badi progrès tolandeli mpe ezalaki ka ndenge wana totali mpe koro yaki na mama ye mo bayebisi biso babibo bakokunda tel jour biso pe na bana tozalaki kobongama po toluka tokende tomona ebembe baye koyebisa biso na ntongo nango lere tolingi tokende babio bokende te basi bakunda ye déjà 2e jour yango bakokunda nde nini mwana moke boye akufi atiki bana mike sikoyo ngai koko na bango na mema bakoko na ngai tomona te ebembe tomoni ebembe te yango oyo nazosenga na mokolo mboka mwana ya moke oyo akufi atikelinga bana mibale akufi mpo na bolingo nanu ya ye moko papa bana bamba shalanka yabu mukalengo jitunga tuja interese kujuwewa utombulusha koku ni bana aba bolu mama wabu mufila jitunga mama wabu mufila jisanga jaji ajuwewa musomba munkwasa bena luku na kimba sankato bobu kulokosha papa wabu ni mama wabu mbashala mujibwemu mwaba wakusomba kowe na koko tangila nzubu jiba somba anyima kakwabu mwina bajiba muyata bana bakabatu balonga kalasa to mama Denise tutangila ko uchilumbwechi mama Mart tutangila ko uchilumbwechi chabana babwalu mama wabu mufila jitunga tuje interese kujuwe wa papa Faci mwana jitunga jeba bana aba ni basomba kwei ni balonga kalasa mushindukai papa wabu ni mama wabu mbabosha bwa jitunga mama oyo bozali komona azali kosenga na président de la république asunga ye po akoka kokolisa bakoko na ye mama na bango akufa likolo ya kosepela po te Faci beton mukwa ntombolo azwi pouvoir batamite malikundu babomi ye balobi aza muluba yango azosepela likambo pasi ye Kongo tozala pe na bolingo na Kanluka kuna na quartier Libudi population mopanzi wana bazali kobika na likambo etali pashi ya mai kasi basengi kaka na bakonzi balukila bango solution po soki botali mayo bazali komela ezali kopesa pashi na mitema kasi bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Enoke Mafuka. Balobaka l'eau c'est la vie kasi awa na Kanluka na commune ya Ngaliema plus précisément na quartier Lubudi l'eau c'est la souffrance population bayebi na bango mai ya régie des eaux te botala mai basalelaka yangoyo mai ya source kasi modèle ya mai yango ezaleli pardon mai oyo yango bamelaka yango basalelaka misala nyonso kasi kaka meme esika yango bana bazali kosokola wana tala ndeti oyo akanisi azali na piscine akwei chubu kaka na kosokola wana mwa masuba mukepe ekotanga nango wana kasi mai yango bazomela yango population bazolela po mai ezotungisa bango esalaka bango libumu pasi mai ezali na gu ya mungwa boka bango moko ndenge balelaki toza mai ya malongati donc à part ça bon mai to mela en tout cas donc pesa so malade belé toza mai ba suksi donc mai ba forage. Oui, mais forage dans moi un peu, mais ils ont pas si mingi pour na ninga biso toza na kati ya Kanluka wa na bila population batoza na bango ils ont pas mayo ndeza boye soko tsango na munoko neti mungwa neti kisi do pompe kitsango eza passe yango to sengi na l'état congolais ata la biso likambo ya mai bakonzi ya régie des eaux
population eyebi bino te awa na quartier Lubudi bazali kotuna eske bango bazali na ville province ya Kinshasa tope bazali na mboka mususu. Mai ya Régie des eaux ekota po bango pe base retrouver lokola na ba commune mususu. Soki bokotiseli bango mai esengo o bakozala nango po mbula bamela mai ya Régie des eaux baebite. Arrêt des bonhommes o ezwami bongo na commune ya Matete kasi ezali ya kobeba makasi population ya mopanzi wana basengi kaka na bakonzi balukela bango solution na lombango po soki banvula ebandi ya makasi bakozanga na nzela ya kolekelaka. Bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Samuel Ilunga. Kinshasa tambola na mokili omona makambo tozali na arrêt oyo babengaka des bonhommes yaya libulu oyo bozali komona boye ezalaki nango muke kasi tala lelo ekomi lisusu munene kasi bayimboka bapesa na bango place oyo kombo arrêt Kabasele po soki osakani kaka boye okokwea na kati ya mai. Kinshasa na slogan oyo toza nango ya kin ezobonga na modèle ya boye vraiment botala bino moko ndeko oyo babeleli ye kaka Kabasele mbala moko moto na ye ekwei na maye wow mususu kutu na biloko ya kolia ekwei na kati ya mai ya salite kasi tango totiaki bango mikro po baloba bandeko baboyi na bango koloba po balobi esi balembi. Kinshasa vraiment yango biso awa na Mag FM tobwaki kaka mbela na gouverneur de la ville province de Kinshasa boluka nanu solution po libulu oyo ezali konyokola population makasi. Makambu ya boye eza vraiment kitoko te komona arrêt des bonhommes chanza kombo ekoma nango arrêt Kabasele kwea na mai. Kinshasa toyebi te soki nzambe ye moko akita po aya kobongisa nzela yango. Makambo ya boye kitoko te. Likambo tali ya embouteillage awa na ville province de Kinshasa toyebi te soki ezalaka koloka to pe kaka nkoya ba chauffeur komona ba mituka ndenge telemaka to pe ndenge kangamaka na banzela eza kopesa pasi na mitema ya bakongomani nyonso kasi bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Samuel Ilunga. Mikolo oyo bakinois bazali konyokwa makasi na oyo etali problème ya embouteillage na ba commune tout ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Problème ya embouteillage ezali ko se manifester makasi bakinois bazali kolela pe bazali komituna nini yango ezali ko créer embouteillage kote misusu to mituni eske ezali suite ya kobeba ya banzela tope ezali suite ya kozanga banzela yango ezali ko créer problème oyo. Embouteillage ezali kokomisa transport pasi pe ezali komatisa coût ya transport po ba chauffeur mingi bakomi na système ya demi-terrain. Bakinois bazali kolela makasi po vie sociale yango ezali nango pe malonga te, ba salaire ezali ya malonga te, transport komata ezali konyokola bango na ba revenu oyo bazwaka ya mukie bazali kosenga na ba autorité ba trouver bango solution. Olingi okoma kololo pango na primango ndo ya pamba epa présence ko mukanga ozali mobimba bozo ba detail nango na elema oyo. Kofutela esele valeur na Kinshasa grâce ya présidence ko mukanga Makila ya Lumumba. Moto oyo atieli biso nyoso ba congolais mibange na ba concession mukanga 1 na commune ya Selepe, mukanga 2 na commune ya Maluku. Noko na ba concession nyoso lopango ya 20/20 okozo yango na $1500 ya pamba kasi okofuta kaka avance ya $500 ya pamba, le reste obandi kofuta ndambu pendant 12 mois mokoka. Na ba concession mukanga 1 pe mukanga 2
ozali na ba avantage lokola ba dépôt ya mabaya, ba dépôt ya ba ciment, ba dépôt ya ba tôle pe ya ba barre de fer, nyonso ezali sur place pour na ko faciliter construction na bino. Ba forage, mibange na ba groupe électrogène pour na ko alimenter population ya ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ya kitoko oyo bozali komona neti kaka na Ottawa, oxygène ezali ya koluka te. Pona yango chaque jeudi visite ezali organisée na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku, pe chaque samedi visite ezali organisée na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele. Esilite o président Ziko Mukanga pona kosilisa chômage na République démocratique du Congo atieli bino opération comme patron azali kopesa ba moto ya 2 pneus na $1,300 ya pamba avance ya $400. Ba moto ya 3 pneus na $4,800 avance ya $2,000 ya pamba pe ba bus ya VIP pour na transport na $28,000 ya pamba avance ezali kaka ya $8,000 ozwi bus na yo ya 0 km, le reste obandi kofuta malembe ti okosilisa. Kobuka na te mona ya Kinshasa, mona ya Congo, ba adresse nyonso esi eyebana na commune ya Kalamu na quartier Kauka, avenue Victoire numéro 42 na 2e niveau ya galerie Efra oza mobimba. Na commune ya Masina na quartier 3 arrêt PMU soki okomi wana mbala moko zwi lopango na yo ya 20/20. Na commune ya Njili avenue Kodia numéro 1 na quartier 8 en diagonale ya Hotel Lwemba pepo na bana ya Maluku quartier Monaco bokokuta ba bureau ya Ziko Mukanga pe na commune ya Kasavubu avenue Luozi sur Prince Kasavubu en face ya Carrefour des Jeunes Yaka comme patron comme kololo pango grâce ya président Ziko Mukanga makila ya Lumumba moto oyo azali kokokisa vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko mabukana aisi ya dayao. Route ya Kimbantseke yango pe ezali ya kobeba makasi soki otali yango okolela mai na miso kasi population mopanzi wana basengi kaka na bakonzi balukila bango solution po soki bamvula ya makasi ebandi kobeta bakozanga na moyen ya kokenda ka misala. Boza ba detail nango liboso ya kamera ya Enoke Mafuka. Commune ya Kimbantseke eza commune oyo ekenda sango ebimisa pe ba député ebele kasi ko banda Sainte-Thérèse po okoma kaka na cimetière ya Kimbantseke degré nzela ebeba nango na yebite to benga ngo nini mupanzi mususu kuna ba mama bakomisa na bango kutu wenze ya koteka bilamba tango bamonaki micro ya Mag FM bazangaki maloba te bakomunikaki boye nzela awa banda basundola nzela baye babwaki mabanga bakei elange bandi awa elange sili nzela esalamaka te biso mpe bamama tozwi nzela ngo tokomisa ngo wenze tokomoteka na biso na kati ya Prince tokomisa ngo wenze bo biso tosala nini bayaka basalaka nzela wana donc tokenda inani donc 8 ans oyo nzela baosala te toyokaka bayosala nzela bayosala te nayebi te siko ndembula eluke banda boye population ezobima basuka wapi na ngai nasengi vraiment basunga biso ba petit peuple net bakopera toya mbongo toya transport biso moko eza te totamana na transport ba taxi ba mitoto otambola na ba charge na 3 heures na kopera mona staki na maboko tamiso ya mukongo na kopera tulimanda ko biso kada pour 3 heures ka pour wala transport. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa awa obandi musala papa bwaka pena nuliso koto oyo po degré population ya kote oyo bazali konyokwama toyebi te soki bazalaka na province to na capitale po dossier ya nzela ya Kimbantseke oyo ezokende mabe makasi. Na commune ya Ntele kuna na quartier Kampeme insécurité ezali ya makasi kasi population mopanzi wana basengi kaka na bakonzi batela bango souci ya temoko mopanzi wana po bazuka moya kozwa kimia bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Rabi Fuka.
tozali na komini ya Ntele na quartier Talangai, population ya kote oyo bazali kobika na likambo etali ya insécurité. Balobi po omona poste moko ya la police eza vraiment pasi. Soki bakulu na babandi kobunda, babandaka kobunda de 7h jusqu'à 22h. Okotika la pe komona ata policier moko te aya wana. Kasi soki babandi kobotola, babotola ka batu biloko lokola kutu leta azalaka na ye na mboko yo te. Kasi population ya mopanzi wana tango bamonaki kamera ya Mag FM kokita kuna bazangaki maloba te boyoka ndenge balobaki. Tozola la tetina moi kaka nde na zolo baboy na 10h awa bakuluna na ba macheti ba ye nga na teka kamikate na mbisi yango na tokangi eza na ndaku mbongo batekaki bazwi mbongo nyonso bazwi bakimi nango kaka pona la police awa ezate. La police soki ezokoka makambo te batindela biso ata FARDC bazwa makambo na maboko pe biso topema te soki buto ekoti tolalaka lisusu te tokomika na bainsomnie mitema kaka libanda bakokota wapi lelo bakoya wapi moye eza te. Message nazalaki nango yango wana ntuka bakonzi boyokela biso mawa bosunga biso insécurité awa moye eza te. Awa tango bazo menacer batu surtout côté bakuluna bazo tala teke ote tokota nde na butu to na moi te donc bazo sala ata na moi bazo botola biloko ata na butu bazo kotela batu to wana mota kolobela biso awa te susi ati pe awa pe ezate donc a peza to atoza loka na kati ya désert. Papa Bourgmestre tala nanu makambo ezali koleka kuna na commune na yo ya Ntele surtout na quartier Talangai ezali vraiment malamu te. Komona décret to ya insécurité ezo matamakasi mopanzi wana ezali vraiment malamu te. Yango biso awa na Mag FM tolobi kaka boluka nanu solution na likambo etali insécurité na commune ya Ntele pokuna batunde bavandaka noke baniama po tangu nyonso toyokaka kaka kolela ya bato ngai bayibinga nga baviolaki mwana na ngai eza malamu penza te. Dossier ya commune ya Ntele na quartier Talangai ezokende mabe makasi vraiment. Zela oyo memaka population pona kokota bamboka lokola Masengi pe Lukunga Mputu kino kobima na au revoir Kinshasa. Kasi nzela wana ezali ya kobeba makasi population mopanzi wana basengi kaka bakonzi balukela bango solution. Boza ba detail nango liboso ya kamera ya Enoke Mafuka. Tozana komini ya Ntele nzela oyo bozali komona ememaka bato na bamboka lokola Masengi pe Lukunga Mputu kino ekomema yo na au revoir Kinshasa po okota na Congo Central kino okobima na Kazangulu. Kasi depuis nzela oyo ebeba bakonzi babetango kara po na kobongisa yango population ebimaka kote oyo bazali konyokwa makasi mingi penza. Tango bamonaki micro ya Mag FM bazangaki maloba te balobaki boye. Nzela au premièrement neza négligé mais na éviter l'état congolais tokotala bana moto tokotala bato ya ba transport neti ba jeep na biso le kaka ba futa ba droit na bango papa on a ba frontière o batina ba nzela mais nzela eza négligé basala yango te ni mbule beta ni elange sala basala yango te to mona ka nzela toujours eza saleté donc ba bongselo o mote on elanga ko te permettre mo bana moto ba aider biso bonso to comme na mbule oza ndenge nini ba konza mboka biso message to l'enseigne to lo ba pa député wana o tozo voter peut-être na nzela ba Congo to voter na province ya Kinshasa bango ndembo ko sangisa makanisi po ani balobela na nzela oyo pona nzela oyo eza route eza ne tolonga ba Congo nzela pe sanga na ba Congo yango peut permettre pe biloko ezo uta koto ezo bima koto et bima na Kinshasa yango nourrir biso donc bango ça le nécessaire to sengi bino bakonzi bino mbovandi wana bino nde bolobela bino boza na mibeko bo mekotela biso nzela bo bongisa biso po eza na facilité mutako longa pe abimiti mfululu abimi Kazangulu akekula ke prison Luzumu. Donc abimé na facilité ba kosa ba raccourci et permettre pe population pa avoir l'aide inviter pe bambouteillage peut-être ko to batadiki bala camion pe ko uta kune bimi nango boye bimi tout consonne ba konzi bo mekote la sonance. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa Papa Daniel Bumba bwakana nuliso côté oyo po côté oyo eza nango Congo Central te eza toujours Kinshasa degré bandeko ya mopanzi oyo bazo konyokwama
ndeti kaka batu bazalaka na suka ya mboka kasi bazalaka na bango kuna kutu te. Yango biso awa na Mag FM tobeti kaka sete po dossier ya nzela ya mopanzi oyo ezokende mabe makasi. Bozwa solution na lombango ava bambula ezonga. Makambo ya boye eza vraiment kitoko te. Tokende kosukisa Mag FM ya pokwa lelo koyebisa na bino ete banzela mingi awa na ville province de Kinshasa ezali ya kobeba kasi yango nde ezali kokomisa ba chauffeur na ba receveur na banantsuka na bango ba aseko babandaka système ya kosala ka ba demi terrain bozo ba détail nango na elema oyo. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezali lisusu na eta kitoko te mingi ezali ya kobeba. Yango na tangu ya mvula ba inondation esalemaka pe transport ekomaka pasi. Nzokande toyebi bien na mboka na biso na tangu ya elanga nde ba chantier efongwamaka po deja na ba periode ya mvula batu bayebaka esika o foko bongisa pe esika o foko bongisa te na elanga nde batu nyonso tu ba profitaka kotonga. Ya pasi pe mawe ezali ke awa na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, depuis tokotaki na période ya elanga misala ya kobongisa banzela ezali kobeta mapenza te po banzela mingi ezwi nango kara epa ya ba autorité po na kosala partout ekomi kaka na bana ya mabulu manzengele to pe ba petit fils ya mabulu manzengele ba mabulu ya mike na banzela nyonso oyo ekomi kopesa pasi mingi na bakumbi pe na population yango transport ekomi pasi mingi ya ba chauffeur bakomi ko préférer kosala ba demi terrain po banzela mingi ezali ya kobeba. Na yango tokosenga na gouvernement provincial bafongola misu pe bayeba kozwa solution kobongisa banzela po tangu mvula ekobanda ya makasi ekozala pe milelo bakanivo pe esengi ezala cure po bamvula oyo ebandaka ya liboso ezalaka nde bamvula ya ba problème boye kitoko te pasi pe mawa. Tokomina suka ya présentation ya Mag FM ya pokwa lelo tika topesa matondo mingi na équipe technique pe équipe rédactionnelle na mobimba soki na bimaki kitoko na bandako na bino bopesa matondo mingi na mwana mboka Samuel Ilunga wazaki bongo sima ya kamera tika topesa matondo mingi na balandi minene ya Mag FM tobosa na kabango te mama matondo makulu mama Keren Mola mama Sandra Futu Mungala papa Hamza Tawaba le prophète Gilenginda Power prophète de la famille papa Gracia Mabela International tika topesa ye matondo mingi yende nani le boss de tous les boss ona bakasoki na bwaki etenda konanga kolala nzala yende nani papa Bili Malua Cleophas bakisele muntu di bantu mutu nzambe ngai na bino tokutani mokolo sima soki kolo yesu azongite tika kimia ya mokonzi nzambe tata eumela o mabota nabino.